merci. Papa de. Oye nango ekomi ya ngai. Donc na copier kuna na ye ekomi ya ngai na kumo beta nango lisolo. Mais témoignage ya moto basala témoignage ya témoignage ya moto bazwa ngote ezali témoignage ezali moto a vivre likambo. Mais comment yo koma siko moto wana na kufite ata moto wana soka kufi. Yo po ko beta lisolo ya témoignage yango lokola moto wana ye moko te. Moto aye na témoignage na ye, aye na makambo na ye, abimisi yango, maintenant siko bato mususu bakumozwa siko basa siko nango siko nini fond de commerce. Mendeko. Tokomi na R ya verso. Et na R ya verso, elingi koloba nini? R ya verso elingi koloba ke fanatisme esili. Fanatisme esili. Ma fanatisme esili. Makambo ya kosala ba fond de commerce na ba témoignage ya bato esili. Ekomi ngai rôle nanga na planète Terre ezali nini? Wapi oyo yanga témoignage? Wapi oyo yo don batia na kati ya nzuto na yo? Wapi oyo yo don? Bimisa ngo pona mokili avancer. Ezali susu te que ezana nombre bato moko bo basalaka ba mususu balandaka loko bangulu. Makambo wana Cécile. Et na R ya verso ezali pona relaxa nini? Na R ya verso ezali R ya information. Ezali R ya discernement. Ezali R ya transparence. Na kumane na point wana. R ya transparence. R ya transparence elingi koloba ke makambo intention nanga ezali nini tango nazo loba. Intention nanga ifo ezala claire. Moto ayeba intention nango eza na sima tango nazo loba. Donc tango nga na yebi ke moto azali na foi na ye, moto azali na témoignage na ye, et que moto ye mo azali Bamba wewe Popolo wanye Popolo tuyaya nende Akumbaye wanye Chumuna wanye Chumuna wewe Chumuna wamubo wanye Wambega wanye. Mais eloko ngo nini nga ifona luka kako zwa raison pona ko convaincre moto mususu pona nini? Eloko ngo ezali nini? Soki ezali ka pona ko luka bitumba te. Soki ezali pona ko luka bitumba te, eloko ngo nini ifo nga na convaincre moto. Nga na ko convaincre moto te, na kotika ye na foi na ye. Mais non soki tango na kotika moto wana na foi na ye, eloko nga la kotia na katikati entre nga na moto wana ezali kaka respect. Ndeko azali na foi na ye, ayebi pona nini ya kolanda nzela wana, nga pe na kolanda nzela oyo, tokokenda na respect. Et na communication ezali nini tango nga na zoloba oninga koyoka tango moninga pa zoloba nga na zoyoka. Alexi webe Alexi wanye wawula
wewe Popolo wanye Popolo tuyaya nende Akumbaye wanye Chumuna wanye Chumuna wewe Chumuna wa mbowa wanye Wambega wanye Ok na ba base wana maintenant okomona que na bamboka na biso ezali kaka que il faut kaka nga na démontrer que nga mutu naza na raison na politique na ba religion na ba musique ezali kaka ndenge wana okomona mutu akosala politique ntango akosala politique na ye akodénoncer parti mosusu wana que bango baza na transparence te na baélection mais ntango nga nayebi déjà que bango bana transparence te bakotruke baélection mais eloko nini nga nakokenda kuna kosala nini Wambega wewe Akumbaye wewe Wambega wanye Peji wanye Peji tuyaya nendo Wambega wanye Chihuahua wewe Washamboyo wanye Chihuahua washamboyo wewe Ubanga lonju wewe Alonja mayeda wanye Amba wanye Chandanda wewe Mukenja tatu Mukenji mayaya nendo ezali kaka mpona naloba kaka ke na accuse ke kaka ke bango bako truke donc nakoprojete bamakambo na nga moko epai ya bato mosusu mais soki nga nayebi déjà ke transparence ezali kuna te mais eloko nini nga nakokende soki kosala kuna mpona apres na provoke bitumba apres bato bakufa Wambega wewe Akumbaye wewe Wambega wanye Peji wanye Peji tuyaya nendo Wambega wanye Chihuahua wewe Washamboyo wanye Chihuahua washamboyo wewe Ubanga lonju wewe Alonja mayeda wanye Amba wanye Chandanda wewe Mukenja tatu Mukenji mayaya nendo okomona moto akolobela bamindele basalaka boye azali victime ye azali kaka na kati ya role oyo ye azalaka victime oyebi soki bamboka na biso ekomarche te ezali parce que mindele basalaki boye d'accord mindele basalaki boye solution oyo meme eza nini Wambega wewe Akumbaye wewe Wambega wanye Peji wanye Peji tuyaya nendo Wambega wanye Chihuahua wewe Washamboyo wanye Chihuahua washamboyo wewe Ubanga lonju wewe Alonja mayeda wanye Amba wanye Chandanda wewe Mukenja tatu Mukenji mayaya nendo c'est bien beau de dire que mindele basalaki boye d'accord mais solution oyo meme eza nini ote ya biso eza ya biso eza ya biso ya bango eza ya bango mais yo moko kokritike ke mindele basalaki mabe mais soki mindele basalaki mabe soki ngai nakokritike bango il faut nga namema solution mais il faut pas nga namema kaka critique mpona après naloba ke tosepare mindele kuna miyindo kuna wapi le vivre ensemble Wambega wewe Akumbaye wewe Wambega wanye Peji wanye Peji tuyaya nendo Wambega wanye Chihuahua wewe Washamboyo wanye Chihuahua washamboyo wewe Ubanga lonju wewe Alonja mayeda wanye Amba wanye Chandanda wewe Mukenja tatu Mukenji mayaya nendo ya aire ya verso oyo tokomi nango ezali aire ya le vivre ensemble donc mutu na mutu oyo aza na révélation na ye akomema révélation na ye parce que révélation ezali eloko oyo efa progresser mokili donc soki natali bien ntango nga nakodénonce ke baninga kuna bakotriche
mais solution yo meme ezali nini puisque yo moto oza na vision que bato wana bakotriche oso olobi yango déjà que bato wana bakotriche baélection mais mema solution au lieu oyaka na solution yo koyaka kaka koaccuse bongo après siko bato babunda bato bakufa non ndeko tokomo changer ba stratégie tango yo moni déjà que bato wana bakotriche na baélection mema solution tia solution na mesa lobanga solution na ngango mais bato basalaka politique bayebaka que élection batrichaka yango na bato na baélecteur te élection batrichaka yango déjà na programme oyo basalaka programme machine wana oyo eyalaka wana ordinateur oyo ezalaka wana disque oyo batiaka na kati wana baprogramme yango na sens que moto oyo moto akozwa baélection donc tango bango bakotia disque wana bakotia CD ou bien programme wana ezwi ndamba ezwi voix ya moto mosusu wana eke nango na voix ya moto akoganye oyo bango baso baprogramme mais bato basala badiscussion te ezalaka te nombre ya bato bakenda kovote kuna nde yango moto epesaka nombre ya bato ezali nde programme oyo deja basi basali e programme yango ezali na maboko ya bato baprepareke baélection maintenant bino boye kovote so bino bosisi kovote esili bango bati programme na bango maintenant na programme wana ekosala nini ekobimisa deja carrément que moto oyo boye ye moto akoganye donc bosala badébat politique te bango to baza na programme ango c'est ça qu'il faut connaître donc